Cynthia Kapash alobi soki akutani na Leketchu, akutani na Bibi Kapinga, akutani na Tania Mabedi na Janvier pe na bamisusu bapesi ye mbote ye pe akozongisa mbote. Soki pe bapesi ye te ye akoki kobanda na ye kopesa mbote. Karine Mokonzi asali direct ye na Mike la Duchesse alobi ba chinois bokoki kosolola pe bokoki kotuna oyo bolingi. Mais ba chinois ba préféré bazala mingi pe spectateur oyo batuni ba question neti oyo ezalaki kotunama epai ya Grace Mbisi la sexy. Mpote ba papa ba mama bandeko, mpote ba rando na ba randonnette, mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mpote ba jeune garçon na ba jeune fille, mpote bana mike na ba bébé, mpote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa Cynthia Kapash alobi malamu basali émission na Bines. Boyebi bien Cynthia Kapash na Bines, bien sûr bazala bayebana kala, mais bazala na mwa malili. Donc, mbala liboso Cynthia Kapash aleki na chaîne ya Bines. Mbala liboso pe Bines alekaki na chaîne ya Cynthia Kapash. Cynthia Kapash a nommé même Bines Basage, groupe ya Basage pona ye. Donc, Cynthia Kapash, est-ce que aza kosala réconciliation na batu? To Cynthia Kapash aza ni stratégie nini? Bon, eza clair et net, ezali kaka stratégie. Bien sûr, ezali réconciliation, mais na kati kaka ye stratégie. Et stratégie nango bit nango nini? Bit nango eza moko kaka ko finir na Karine Mokonzi. Bobo sanate, ba chinois Karine Mokonzi a bino nini bo solola, soki ache esengeli bo sololaka. Bien sûr bokoki kotuna o botuni, neti botuni produit nini apakolaka. Na kanisa yango pezoleka na page ya Grace Mbisi batuna kiye produit nini apakolaka. Grace Mbisi apesaki réponse moko, réponse yango ba fanatique na ye bakomi ko répéter yango pe bakomi ko poster yango na page ya Grace Mbisi. Alors, soki yoza chinois, loba otalaki page ya Grace Mbisi te, mais soki o monaki biloko wana, o yeli susu kotuna boye, en plus mutu moko te atuni mibale batuni. Simanango mususu abimi aye koloba na Karine Mokonzi ye aza chinois te, mais bayebani. Eza mabete parce que foko benga, mais eloko eleki na direct wana, nde ba chinois bo sali plaisir te na Karine Mokonzi. Bo mi sali pe plaisir penza te na bino moko. Tango ba tikeli bino micro bo solola. Et lakisi bo solola vraiment bo pesa ba idée bo solola ma solo ya mikolo ezo ya fitir. Po Cynthia Kapash azali ko prepare fitir. Fitir ango ayebike bazali na lit na icône. Parce que Karine Mokonzi Cynthia Kapash tango aza kolobela ba relation oyo ye alingi kobongisa na batu bozala sir pe boyeba yango oyo achetembe akoki kobenga Cynthia Kapash azali kotia Karine na kati ya liste te ya kobongisa. Elingi kolobake azali nde kobongisa kaka ndenge na loba na bino na makambu eleka. Bobo sanate Karine Mokonzi azali na batu oyo ba defendaka ye, ba charge, ba défenseur, ba liboma ya Karine Mokonzi, ba Rose Bombo, ba je
4 ba Mama Fashion de Nantes ba Mia Temo IC News ba chaîne moi ebele mais kozala ebele eza nango problème te mais sintiaka page batu oyo aza kosala na bango réconcilier na batu oyo aza na bango déjà ensemble boyebake même baza nanu muke oyo baza na ye ensemble batu wana basalaka ba view ebele elingi kolobake donc Keni Piana soki aza kopopula Karine elakisi batu ebele bakotala bakoleka nombre ya batu oyo bazo défendre Karine Mokonzi. Par exemple, sokozui 3 chaînes oyo zo défendre Karine Mokonzi to 4. Keni Piana asali kaka émission moko aza kopopula. Donc tous les 3 chaînes wana Keni Piana akoki koleka bango na ba view. Koleka na ba view elakisi Keni Piana azali kotinda message na batu ebele ki 3 chaînes wana ezali ko défendre Karine Mokonzi. Yango wana tangu Karine asali direct e bongi foko sololaka makambu moko oyo bozanango vraiment oyo bozali ko souhaiter ekende malamu ezala makambu ya fitir ya makambu mususu oyo bino bolingi Karine sala bolobi oyo pe alingi koloba ya kopupula alobi ba conseil c'est bien mais ezateke nyonso soki Karine asali direct kaka bosalaka ye ba reproche bosalaka ye ba conseil ebele bosalaka ye ba réflexion boyebiki tozana kati ya cours ya mathématique te pona bobalusaka mutu ya Karine kaka na ba reproche pe ba réflexion pe biloko obolingi mais soki ache wana pona bosolola makambu ya fitir bien sûr na yebike ba conseil eza nécessaire mais Karine Mokonzi tangu aza kosala direct yeba azwaka 1 heure to 2 heures alors sikoyo aza na besoin bosolola makambu oyo bino okoki kosolola mais ba conseil moko ezalaka bien ayoka yango mais akoma koyoka yango ebele pe ekoma moko kokitisa ko neutraliser moi moke bien sûr na lobi ba conseil eza nécessaire mais eza nango nécessaire te tangu atie micro pote bosolola bon sintiaka pas yende oyo boza komona azali kosala bobosana te aza déjà na Keni Piana baza na Miriam Mokonzi baza na Demer Nyangi wana aza mutasika na kati ya net mais bokosana liboma te Demer Nyangi azali na influence pe na lupemba makasi pe ayebi koloba ayebi kosala ba analyse pe ayebi ko critiquer ko clasher donc masekite ata tokotanga kombo na ite ata tokobanga tofula ye mais ye aza na nzela ya kofulama même bafuli ete yango wana patu nyonso oyo bazali sima ya Karine boyeba eloba bokecho l'air est grave soki bino boza komona l'air est grave te wana mobulu bien sûr Karine Mokonzi même aza komona na te akozala kaka na succès parce que aza icône aza kaka star te mais icône po soki okomi icône otikali icône libela kombo na yo etikali libela neti ya school etikala alors ye ndenge azali wana aza na problème te mais oyo nyonso azalaka sima ya Karine Mokonzi oyo nyonso alingaka Karine Mokonzi oyo nyonso Karine atie direct pote bosolola en tout cas tango bozana bandaku bosalaka déjà ba calcul na maloba oyo bokoki koloba na minute muke pe ekeyi kitoko eza pona avancement ya Karine Mokonzi pamba te Karine Mokonzi sikoyo azali vraiment na batu moko oyo baza kosalela ye oyo babengaka
likopa me likopa moko ya monene. Donc elingi koloba barando nyonso Karine Mokonzi azala nango, ba stratégie nyonso Karine Mokonzi azala nango, batu nyonso oyo balinga kobungisa Karine Mokonzi na media oyo azala nango ezali mukieke oyo ezali kobanda sikoyo oyo alingi kondima te po nga naza prophète te, problème ezati mais ezali sérieusement bien organisé, bien préparé pe eza na batu baza mayele na batu oyo bazanga mayele, eza na batu ya ndenge na ndenge bazali penza bien organisé parti na parti. Chef na bango eza toujours ndenge na lobaki Myriam Mokonzi, mais Ken Piana aza na ba bataillon na ye, Cynthia Kapash aza na ba bataillon na ye, simanango bango na bango baza ko préparer quelques collaborateurs. Ndengo monike Cynthia Kapash apesi business femme sage pe bamando kutana babanda kosala ba émission, donc ba émission babando sala ba lobby babando lobela bolingo, mais bobo sanate chaque émission babando sala parti ya ba exemple na ba clash et kozanga te pona Karine Mokonzi wana ezali ba idéologie oyo ya bango bazape na ba idéologie mususu oyo bino boyebite bozali ko imaginer te, mais boyebaki oyo eza masekite oyo ndenge bozomonaki maladi oyo ebimi eza masekite oyo pe bazoko préparer sikoyo pona Karine na 2020 oyo. En tout cas eza masekite parce que ba yebike Karine Mokonzi azali siko musika, azali chroniqueuse, azali na bato ebele balingaka ye, azali chanteuse pe aza na biloko mosusu ba talent oyo ebombama. Alors bango batali ndenge ake musika bongo. En tout cas, fote balakisa eke azali eloko pamba bazongisa ye bisika bango balingi kozongisa, voire même balingi soki asili na poto na bana membre na batotu bakima ye sima nango pe na kati ya poto yango atikala ata kozwa mukanda te batya ata na liste ya batu ya kozonga Congo pote bango kuna tango akozonga nde balobi ke sikoyo tokoki kosala réconciliation. Bon, ndengaka boyoki. Alors, soki babongisi na Karine siko na Afrique, sa kweya asila wane zalinde pona ba ridiculiser ye. Yango wana ba chinois bino ndenge bozawana. En tout cas soki Karine Mokonzi atie direct a lobby ye akoloba ta sujet moko te apesi bino boloba. En tout cas bozalaga kaka spectateur te mais boloba makambo penza oyo bolingi koloba epui na miniti mokie, parce que tango lobi maloba ya kitoko ya minute moke ekosala deja eloko moko ya monene pona Karine pe pona bino pe pona net ekobangisa bangunia. Inutile bowelaka toujours kolobake Karine nga na lela yo. Or que Karine Mokonzi ayebi sokoza chinois olela ye. Yo moko pe chinois oyebi ke soki obengi olobi oza chinois mututu ayebi olela ye. Mais inutile kozwaka ba minute ebele ya koloba modèle olelela ye. Bien sûr eza nango mabete mais na minute oyo bozali ne tumba monene oyo ya masekite oyo azali na matoi ya koyoka ayoki na sukiste me nazali kopesa sikoyo bambote nanga na pesi mbote nanga na Richard Lwemba, na pesi mbote nanga na Alain Mwe de Bilbao, na pesi mbote nanga na João dos Mento, Jier Yangu, na Katia Victoria Gasteiz, na pesi mbote nanga na Alpha Mbala, commandant de bord, na kati ya Lisbonne, na pesi mbote nanga na Ndozi Matingu, na kati ya la France,
Zebra Fox na pesi mbote nanga na Mimi la japonaise na pesi mbote nanga na Sheda Tambwe na pesi mbote nanga na Nathalie Riddle mwana ya Riddle na pesi mbote nanga na Brice Kengedeye mwana ya Kengedeye peti nanga talaka signature na cahier de communication na pesi mbote na Riva Mampuya na pesi mbote na ngai na Babi di mwana Kiki di mwana Jacques di mwana Jampi di mwana na pesi mbote na nga na Irene Mampuya na pesi mbote nanga na Willy Tsek na pesi mbote nanga na DJP Mampuya na pesi mbote nanga na José de Bino na pesi mbote nanga na Marie-Jeanne Muyololo na pesi mbote nanga na Mama Eugénie mama ya Nathalie mwasi ya Riddle na pesi mbote nanga na le Popoye na New Zealand na pesi mbote nanga na Gisèle mère double na Katia London na pesi mbote nanga na Jean Belolo na pesi mbote nanga na Sheda Tambwe na Katia Autriche peti nanga zalaka kaka ndenge ozalaka na pesi mbote nanga na Chiko Sombele botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.